Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé dans le Seigneur, bande konangai. Na pesi bino mbote pa na bino esika nyonso ekokuta bino message oyo na mboka nyonso mboba pays nyonso mokili côté msusu toza déjà na pokwa côté msusu toza tongo place nyonso tout message ekokuta bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo bande konangai ngande kona bino servante na bino mosali na bino mowumbu na Nzambe na ye lelo na partager na bino message oyo. D'abord nasengi merci mingi na bandeko na bana na Nzambe bayoki mongongo na ye o baye epai na ye o basabone po bayoka oyo Nzambe na biso abimisaka na munoko mosali na ye ya mowumbu na ye boyoki mongongo na ye yango boye. La Bible nous dit que ces brebis entendent sa voix. Boyoki mongongo na ye yango boye. Vraiment Nzamba pambola bino nasengi bino merci na lingi bino mingi bandeko nanga to continuer chemin oyo ensemble bitumba oyo eza ya biso nyonso to simba na penda na loboko to zala bomoko to za bana papa moko esika nyonso bozali bandeko nango bauta message oyo Nzambe nanga apambola bino message oyo ekoma penza na bandaku na bino pe simba mitema na bino. Et que moutounio soit autant message yo vraiment Jésus-Christ de Nazareth a batté la ye pe a pambola ye et si kanyo surtout et ko kuta ye message oyo vraiment bande konanga na pesi bino merci mingi na ba s'abonner pour ba partager kanangai ba message ya kitoko toku misanzambe ensemble et en passant vraiment bande konanga na kosenga oyo azana message azana na suggestion oyo azana na question azana moi bosengi moko bosenga moko bien peut-être na question prière et leur moka bongo ou question nazali wana toza ensemble pour na partager vraiment Nzambe nanga pambola bino na lingi bino mingi de l'amour de Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Donc eloko na lelo pour na partager na bino bandeko na ngai ezali message o Nzambe apesa kinga depuis ou apesa kinga par rapport à ya Eliane makambo Eliane na Moïse Mbiye. En fait eza message kaka moko o Nzambe apesa kinga mais na partager ki yango. Donc na partager yango po Nzambe apesa kinga quelques points oyo fona kota nango na mozindo na sala sous inspiré na Saint-Esprit na kota na makomi to epi biso nyonso to epi pe bandeko na moi ba programme moi musala moi ba programme sous na ndako esala que faut na bongisa ngo male na pesa ngo en partie mais Nzambe azo pambola biso bandeko nanga pona nini po aza ko bakisela biso connaissance ya makambo ya zo sala ya ona komisi Nzambe. Donc bandeko nanga lelo na epsa bino message on Nzambe apesa kinga eloko nini na modèle ni na taliseli biso makambo azo sala ozo se passer entre Moïse Mbiye na Eliane. Nzamba taliseli biso Eliane na misu nini bandeko nanga pa na Nzambe ngai vraiment na yebi que ba o bazali awa ba o ba yokaka mongongo na ye batambola na musonité mwana Nzamba tambola na musonité mwana Nzamba tambola na molimo po Bible yebisi biso que en réalité dans l'homme c'est l'esprit to tambola kana molimo po soki tozo tambola na musuni tozo sa makamuna ki musuni toko pengwa toko bikate. Donc makambo o nyonso ezoleka eza na raison o moko ezosalamela o yeuti epai na ye moko Nzambe. Donc yango lelo na yaki na kabola na bino likambo o point o Nzamba talisa nga par rapport à Eliane. Mais bien aimé dans le Seigneur, Nzamba talisa nga Eliane. Nzambe na biso vraiment yebaka. Muto ayebaka nyonso ekoyezali kaka ye. Donc Nzamba talisa nga Eliane neti apesa kinga histoire ya Juda. Bandeko nanga pona nini Nzambe apesi ngai exemple wana ya Juda na likambu ya Eliane. Po eza ne loko moko Nzambe amonaki na kati ya Eliane. Eza ne loko moko oyo Nzambe a découvraki na Eliane. Po Juda ateka mokonzi na biso po biso lelo to bika tozwa vie éternelle. Nzamba amonaki eloko moko na kati ya Juda. Amonaki na kati ya Juda eloko moko oyo ayebaki ke soki akei kote kuna akozwa Juda mbala moko. Nzambe mokonzi na biso
mobikisi na biso Jésus-Christ de Nazareth azalaki na ba disciple na ye. Mais na kati ya ba disciple na ye wana nzambe na biso amonaki ata mutu moko takokana na Juda. Ata mutu moko tazaki mabe lokola Juda. Ata mutu moko tazaki moyibi na lokuta lokola Juda. Yango nzamba ayebaki ke soki na pesi mission bandeko nanga mission so na pesi mission o na Juda eko réussir. Yango na ndenge moko na mona na biso Elian nzamba monaki na Elian na aja Elian ke Elian alingai makambo ya minene. Nzamba ayebaki Elian. Ayebaki Elian aza mwana alingi vie. Aza mwana akosaka pe ba parents na ndako. Aza mwana moko soka kutani neti na pharaon o ya Moïse mbiye tango akokutana na ye donc ako utiliser malamu po ye pe kwesa Moïse mbiye na mabeo Moïse mbiye asotambola nango. Nzamba monaki mabe wana bandeko na ngai. Biso tozota makam na miso ya molimo po toyebi aza na sima nango ezali nzambe oyo akela likolo na se. Eza na maboko ya Elian te makambo oyo bandeko nanga. Eza nango na maboko ya Elian te. Donc nzamba amonaki mabe wana, amona mabe nyonso Elian azotambola nango. Ayebaki ke Elian aza mwana mabe, Elian azotambola mabe, Elian aza mobulu, puberté salaki Elian mutu likolo. Ayepe kokutana na mutu ya mabe faux pasteur ya lokuta o il fallait sunga ye masungi ete. Aye kokutana na mutu moko ya malamu te oyo asungi ete olia edeye amema ye na nzela ye lisusu mutaki ko détruire mwana wana. Alors nzambe fallait a utiliser ba atu wana. Pona nini nzambe alobi na biso likambo oyo? Eza po bande ko mususu o bazana bango na molimo nzambe te bato mokili nga benga nga bango bongo po muto ya mwana nzambe azara atambola na esprit saint a comprendre pour sera comprendre avant le balikambo azongaka nanu na makola nzambe asambeli esprit saint a révélé ye eloko nini oyo ya lingi aloba eloko nini oyo yazomona nzambe faire comprendre na molimo na eme bato bazana bango na molimo nzambe te bakendaka nango na mosuni. Yango nazo senga bandeko nanga biso bana nzambe totambola na musuni te. Totambola na molimo totambola na musuni te. Donc ba traiter Elian de tout. O azaki amwa mabe, azandumba, abinaki kuto pa kofi, asalaki boye, alekaki boye, mais nyonso tu wana nzambe na biso na lola. Nzambe wa kela likolo na sa monaki yango. Amonaki mabe wana na kati ya Elian. Ayeba ke Elian azali mwa mabe. Ayeba ke Elian na mwa malamu te. Ki atambola bongo mapona ki Elian pona mission oyo. Elian azali na mission. Elian azaki missionnaire ya nzambe po sala mission oyo. Po mutu o lelo ba koma na point o ba komi mosali ya nzambe akomi na tribunal pour viol sur mineur. Po azaki mwana mukie. Atakuta lobaki oui. Soki lelo zwi bébé o abusé na ye. Beba roboya ten. Poza na ema yele te. Azana mukie. Yo mukolo mutoza fautif. Et loko pasteur, soi-disant pasteur na bango Moïse mbiye asalaki likolo nzota mwana wana. Mais nzamba talaki abi mwana oyo alingi makambo minene soki na utiliser mwana oyo na mabeka ko yazotambola nango akosalela nga mission kitoko. Amona ki pe na kati ya mwana biso Elian mayele po Elian alakisi biso vraiment ka mayele. Mwana biso Elian chapeau. Nzambe vraiment a utilisé qui eti na suka. Pour le na tribunal a lobby à décrire à décortiquer nzoto à Moïse. A décortiquer Moïse le na tribunal pour le bazali na tribunal. Moïse alingaka échapper mais lelo penza apparaître devant juge et Elian a décortiqué nzoto na ye de A à Z. La carte géographique a décortiqué Moïse Mobimba. Soni bana nzambe o pasteur to mobomi. Pe moi na wana leli alobi ozaki pasteur na ngai. Il fallait bikisa ngai mais tu as détruit ma vie. A décortiquer nzoto na ye mobimba alala penza balala mbala ebele pasteur wana alala mwana batu plusieurs fois makambo nyonso bandeko nanga tina suka totala ndenge nzamba kosukisa ngo mais pona biso bana nzambe o to lingaki koyeba to si toyebi
po alakisi na ba photo anda kwa Moïse Mbie mobimba akangaka ne ba photo donc mwana wana ko ama yele azai mayele nzambe a utiliser ki na tina ba video ebimi ebele ata ba 20 ou plus de 20 na ebite na ba basi ba femme mariée so ba nanto ebi na biso te mais pona ni nzamba pona e batu nyonso wana te basi yana nyonso pona e ba onte pona aponika ke Eliane pona nini po tele na kati na bon bazai na bon na ba tout neti Eliane te bazai mayele neti Eliane te banga ba réussir mission wana te il fallait kaka Eliane na mabe wana o batu ba moni lelo ba so comprendre te wana donc eza makambo nzambe bana nzambe nga penza message na nga lelo eloko na yaki ko yebisa ko rappeler bino bana nzambe bandeko na ngai bana papa na ngai toboya mabe to telemela mabe oyo toboya mabe oyo o nzambe na biso abimisi na poasa bana nzambe to kota yango te eza bitumba ya nzambe ye moko po vraiment bana nzambe soki biso to so par exemple to telema le to lo bato zui par Moïse Mbie bana nzambe to olakela mabe pa nzambe eza vraiment bitumba ya nzambe nzambe ye moko aza na sima nango donc to soutenir Eliane to tika to yoka bato baso critiquer te ba msuku ba komo lo baza pauvre azaki pauvre bandeko na ngai bana batambongo banani livre bible yebisi biso na livre ya Matthieu 9:10 que nzambe ba pharisien ba moni maître na biso Jésus-Christ azolia na batu mabe ba yebisi ba disciple ne babi pona ni maître na mino azolia na batu mabe azolia na batu pamba ba publicain botanga mukanda nzambe bandeko nanga Jésus-Christ a répondre bango lobi nga na yaki pona binote boyebi te nga na yaki pona binote nga na yaki pona batu mabe na yaki pona binote na yaki pona ba pauvre na yaki pona batu mabe batu batambolaka mabe ba miyibi na yaki pona bango nzambe yaki pona batu mabe po mutu mabe abongwana ayamba ye akoma malamu nzambe ayaki pona batu malamu te ayaki pona batu mabe ayaki pona Eliane po Eliane lelo abongwama biso nyonso totambolaka mabe tozaki na molili ngai natambolaki na mokili nazaki pe mosumuki mais nzambe asalaka grâce na bana na ye eza délivrance ya Eliane nzambe utiliser ye mwana wana memi lelo charge moko mikolo kutu ba mama mibimbo yo Moïse alali bakoki ata koloba te bakoki ata ko bouger ti lelo ba ko koloba te mais Eliane a affronté Moïse ti na tribunal bandeko nanga na ko yebisa bino o ezaki na kati ya libumwa Eliane yango na nzambe a utiliser mabe o ezaki na kati na ye yango lelo ekwesi Goliath pona ngai mwana nzambe ata Moïse Mbie asali nini na yebi jamais na yoka miziki na ye jamais na okosambela pa na ye nazo sambela kutu ba o bazolanda nzamba sala bango grâce prière nanga penza yango na yango bandeko prière nanga na sengi to soutenir mwana biso moi je suis Eliane to soutenir mwana memi charge munene bandeko nanga memi charge ya peuple moko nombreux oyo Moïse Mbie abandaki ko conduire nga nazo babandaki po na yebi nzamba sa sali nazo parler je parle de lui dans le passé Popo nangai asaleki. Ponanga en tout cas donc asaleki histoire otozo beta pona biso bana nzambe to yebi ke nzambe na biso ka mutaganyati. To yebi quand même abunda bitumba nyonso alonga yango. Donc to soutenir Eliane na ba prière bandeko nangai bo partager vidéo oyo ailingi oyo vraiment azana bolingo aza mama azana bana aza mwana mobala azana bandeko abasi to sambela pona mwana oyo po nzela oyo o nzamba bimisi eza nzela ya corruption pe toyeba yango to bosana yango te ke corruption za makasi na nzela oyo yango wana bana nzambe totalela justice ya nzambe ezanga corruption incorruptible nzambe na biso ba corrompaka ete justice abata mokili eza juste te justice ya solo eza justice ya nzambe yango wana tolelela nzambe na biso asala justice ya solo na mosali oyo ya mabe abungisi bapate na ye ebele ba ame ebele de Jésus a perdu o mwana azobundela biso bitumba bana nzambe mwana mukie na âge na ye to soutenir ye na ba prière to swana na biso na mutu te ata babi aza mabe biso to pesa na nzambe
message nanga penza lelo ezaki yango bana nzambe bandeko na ngai mais bien aimé dans le Seigneur. Vraiment, je vous aime d'un amour de Dieu. Bon, partagez vidéo. To sambe la makasi. Pour nzambe na biso sa longi bitumba oyo. To soutenir Eliane. Moi, je suis Eliane. Et je vous dis à la prochaine. Nzamba bate la bino eskanyo so bozali. Au revoir.